balandi tozaka na kati ya Bruxelles na yebisaki bino que toyaka na système ya lisu likolo ya misu mibale eza na bisika oyo nakokaki kozanga kokota te bisika oyo bokodécouvrir ezali bisika ya famille ya mwana mboka Armatu Ngulu oyo boyebi malamu nakokaki jamais kozonga Kinshasa sans que nakota na kati nayeba que mama za ndenge nini baza ndenge nini na bana na mboka oyo ya mibeko eza ndenge nini par rapport ya bamikanda est-ce que makambo échangé te banani balekaka parce que tozolobelaka makambo yango ya combat oyo ya kotalaka bato tali moto moni wana ake kolia bon soki bakangi moto makelele tosalaka ka les 2 premiers jours et si la même chose pe soki moto akufi tokanisi ye ka les 2 premiers jours et puis tobosani tokena makambo mususu nde tobandi kotindika ba mususu kende moni yo to moni neto tenga misili peka bimakati. Le Congo n'a pas besoin des téléspectateurs, des spectateurs, le Congo a besoin des acteurs. Tozana posa ba juge de touche te yo vandi kotalaka mouvement ya bato mais yo moko ko sala nini tozali na ndako oyo bisika bana ya fe Armatu Ngulu na mama na bango bazali mbote mama Filo mbote ndeko Eliezer mama Filo yonde veuve Armatu Ngulu oui ezali ngai mama Filo boni santé na yo na bana santé na ngai na bana ezali bien na mawa ya Nzambe Nzambe azobatela biso toza bien voilà santé ya bino na bana bosali bien na mawa na Nzambe ça veut dire quoi c'est-à-dire ceux qui Nzambe atali bino te boko vivre te oui so Nzambe atali biso te to vivre te tozo vivre pour na mawa ya Nzambe. Mais Armatu Ngulu akufi ça fait combien de temps siko tozo kende 5 ans ndambo yango depuis que akufi par rapport ya justice bosuka procès ya Armatu Ngulu esuka na niveau ni procès ti lelo na justice normalement fallait bakata yango bakata kaka te ezalaki toaki na ba mikoeleki ezalaki na ba janvier nazongaki kuna po tosolola lisusu na parti mosusu na kati ya palais de justice mais baya esimbaki te baprolongeaki lisusu bazoprolongeaka kaka babelge bazoprolonge toyebi te pourquoi bazoprolongeaka tozozela bango kaka bapesa biso ata attestation de décès ya pamba. Procès yango ezali ko se dérouler wapi awa kana Bruxelles awa na Bruxelles oui na palais de justice na biso ya Bruxelles. Voilà attestation de décès aux Osenga donc tilelo 5 ans presque na aux attestation de décès nazo yango te bana aussi yango depuis 2010 tilelo na sengaka na pesa ba message ya ndenge na ndenge gouvernement ayebi bayoka na bango ba message nanga mais jamais donc nayoka ta réaction ya mutu moko ke attestation de décès yango yo mama Filo zo yango eloko zo lakisa ke mobali na yo akufaki yango yo ezati na mona même ba juge awa da solo na ba avocat ya Congo ba pesa ngate eloko te mais na mona bazotanga yango bwe na maboko. Voilà bazotanga yango na maboko mais ba avocat basalaka échange de pièces non donc attestation de décès wana avocat na yo na avocat il y a partie adverse ça là échange des pièces parce que la loi l'autorise. Oui mais awa na ebité ndenge leka parce que nazaka liboso na avocat mosusu yenda bebisaka nde makambo nyonso o na zwi ya mibale azaki na ba pièces wana mosusu te yango tozaki na posa abapesa biso ba pièces bango bazaki nango ya 2010 bapesa biso tilelo balinga ko pesa te to mekto tindi ba message ya ndenge na ndenge bazopesa kati to ebité pourquoi bapesa te bango ba yebi ba raison. Voilà pour nini ozaka na posa ya attestation de décès naza na posa ya attestation de décès parce que awa na mboka oyo makambo eza ebele donc eloko ezolakisa ke Armatu Ngulu akufa na mboka ezati naza na makambo misusu neti bassurance na ye aza na makambo ebele afungulisa awa doki po kende ko oyebisa bango ke monsieur oyo azalaka lisusu te ezala donc mundele awa ayeba mutu na papier donc so na lobi na munoko boyeke Armatu Ngulu akufa ba ondima te fo na pesa attestation de décès po bayeba ke monsieur Armatu Ngulu azalaka lisusu te c'est ça. Mais justice belge moto azali ko sambisa dossier yango n'est-ce pas? Oui mais bango nde bakolo mibeko pona nini bakokaki ko sala pression te pour que partie adverse o batangaki attestation de décès certainement que ekozala na ba pièce o ba versaki na
kuna na tribunal. Oui, et ça na ba pièce ba pesa yango tozo landela ngo ti lelo bazo pesa biso ka ba date bazo changer ba date to ebite so ba pesa biso tozo ebate so ba linga bazo linga kolo makambo akene nanu ou bien to zela soki ndenge nini to ebite tozo tela bango ka bazo zela yaka mikolo bona ye mikolo nyoso ba pesa nga na yaka donc ti lelo eloko mono na na zu penza solution te na ozwi penza solution te tokende na makambo mosusu mais boni awa na ndako parce que Armand Tungulu quand même nayebi que ezala ba politicien ezala ba ndeko mosusu komona kaka soki alingi asaturer sympathie ya bato balanda ye malamu akozwa kombo Armand Tungulu a brandir ndenge ba brandisaka ya Lumumba même soki mutu azana philosophie ya Lumumba te bato boni bayaka kotala yo awa presque 5 ans après oza quand même na bato bayaka kotala yo na bana kosunga peut-être libota na côté nini bato kaka donc bao balinga Congo oyo bamona ke Armand Tungulu akufa pona ekolo pona kotala eza na ba parti ya MLC ba kotala ngai XCK ba kotala ngai ba parti moi misusu ba kotala ngai mais misusu nde Rex Kazadi pe ya kotala ngai so pe quelque chose ezali ba pesa pe bana po bana batikala bongo donc wa mona na kanango aya pesa mais misusu nde na mona ati ba parti wana bayaka eza oya poto ou bien eza ba oyo pe ba uta kisasa o ba uta kisasa ya laki Failu papa Martin Failu mtazala kiawa aya kotala ngai pe pa kotala ngai esidika yo oui yemta kotala ngai mtasuka parmi ba combattants parce que eza na ba patriote parmi ba combattants bayaka pe eza pe na bato bayaka kotala bino ba kebana balala kindenge nini balamuki ndenge nini est-ce que boza malamu ainsi de suite te ko benga nde ba benga ka misusu na ba téléphone mais ko ya vraiment yobi poto mutu na mtazala makambo na ye wana nde bayaka penza mingi te bayaka penza te mais ko ya kotala nga ezali bata MLC bayaka kotala ngai on natangi tout à l'heure bon bazalaka XCK na monaka ba visite na bango sope likambo na ebisaka bango donc on atangi yangwana est-ce que okoti koyebisa biso devant quelle difficulté ozali kokutana nango depuis que mobile na yo abunga ba difficulté za ebele eza mingi et comme na moment moko il faut na zo mbonga ba veuve na zo raté na kena na bureau ba o ba pesa ba mbongo ba pesa baso bazaka na mibalité bayebisa nga madame eloko zo lakisa ke mbali na yo akufa ezati difficulté liboso yangwana naza na droit na mais a moyen na zo yango ezati donc ba difficulté ezebele pona bana pe lisusu bakomanga na moment moko fete ya ba papa omona bana tellement ba vivaka makambo wana batika na makambo wana mutu bakoma omona même ba pistiacle donc to bakoma kolandela bango na même nga moko lisusu donc ba difficulté ezebele bana bozana bana boni bana ba fe Armand Tungulu baza boni bana Armand Tungulu baza mibale na ngai to botine bana mibale mais azana mwana moko lisusu Sara voilà nazotika yo message ya suka oyo koti kopesa ezala bandeko bazana Kinshasa bazana Congo ou bien bandeko mususu pe bazana diaspora message nanga eza ya suka te menazo lo bande pona problème nanga ewumeli mingi mukili mobimba eyebi Congo nyonso eyebi yango mais nalobaki makambo na kotika yango te ndenge na bandeko kosenga pe ndenge nazo continuer kosenga avant nan ba makambo na bino esila o bazo sala wana na lingaki eloko liboso basi sana ba problème na biso batoza ba victime makambo yo po bakoko tika biso boyete bakei ale batiki biso na bana tozo souffrir toza bloquer na ba makambo misusu ana kata poto non na lia nimbongo ya gouvernement nimbongo ya suki ya nani na lia mbongo ya mututi nazolo bango devant caméra ba pesa nga ba biloko ba besoin nga nyonso nazo senga ba pesa yango besoin nga yango wana eloko na ngana loba yango wana ba besoin ngweza ba besoin nini na senga attestation de décès eloko na senga accord ba boya ko pesa nga accord ba yebi pourquoi ba boya ko pesa nga accord na ko senga attestation de décès ba pesa nga ta ba papier eloko na zala besoin yango wana pe na zala besoin kende ko mona pa ba enterrer Armand Tungulu eloko na zala besoin yango wana merci maman merci
Merci aussi Bandeko Balandi. Ezala qui comme moi lisolo amukuse wanana mama filo veve ya Armand Tungulu. Toya qui kotala dans quelles conditions azana bana parce que obi que na Congo tozana habitude ya ceux qui muto akofi ceux qui muto akangami yo zuye lokola marchandise na yo. Osali point de presse na yo ale ozu ba kombo wana bambi po ke bayoka ke oza mutu. Atangi batu oyo bayaka kotala yena bana awa bao bayebaka atako balobi ke poto zana ba réalité nango to boite mais ceux qui osent considérer que place wana ozana ba responsabilité na emploi de temps na yo wana ko créer comme temps muketi oleki bao bazo leka ba misusu wana bazape na poto donc ezandenge wana donc nous avons la facilité de critiquer de diaboliser batu mais pour na ko reconnaître batu ezaka moi problème ezala ba prise tozana bango na Kinshasa bazaso ki combien o bazwa kombo ya Diomi, kombo ya Armand Tungulu, kombo ya Shebeya, kombo ya donc basala ka banzembo ya ba politicien nyonso bakanga na batu nyonso tu bakufa et comment lokola récitation. Mais pona ko kende kotala batu na poto aboyaka tongo midi poko. Boko sabatu ndenge nini? Bokanisa kitoko yate. Toye to kotali sabino ba vérité ya makamuninge ezalili. Parce que atako ba mususu na yoki bazo yoka kanda. Oye ko sala nini maintenant yeti bokanisa kini tokomona merci.